Merci beaucoup, fidèle internaute de Dada International Télévision, très cher abonné. Batonio sur l'Arabiso partout dans le monde entier. Merci pour la confiance et puis considération au Bopé Sarabiso, au porte Arabiso à cœur. Donc ça l'Arabiso va très bien tant aux Alarana, aux Ebike, ils ont na Batumoko, bazan aux États-Unis, bazan au Canada, bazan à Lubumbashi, bazan à Kinshasa, bazan à Dada International Télévision. Abonnez-vous massivement, Tous ça qu'on a faire na biso ya oyo ezo circuler et rage makasi na kata réseaux sociaux concernant makambu ya coquette, ya maman ba veuve, ya maman Mélanie et puis ya ndeko na biso belle vie oyo kombo na épée ezaki cité parmi batu oyo bazwa ki bakoli. Ya koloba mingi ezate parce que ba problème au modèle ezo kendele donc to éviter ceux qui te resuka nango wapi quand de balba internet les églises to yoka ki version ya maman Mélanie na sir bande ko mususu pe ba o bazwa ki opportunité ya Hollanda Dada International to yoka ki intervention ya ndeko na biso coquette ça malgré état de santé na ye eza bien té to moni pe intervention ya ba chroniqueuse ya ba comédien et belé pour na koloba concernant problème au mais à ce que moi je sais vérité et ban kala motema ya maman Mélanie na coquette ça bango nde mutu babande masolo o nde bayebi vérité mais jusque là coquette ça s'est présenté dans la médiaté parce que santé na eza bien té mais to moni quand même intervention ya maman toyoki quand même intervention plutôt ya maman Mélanie Ndambo lokola kombo ya Bellevie ezala ki cité té na debi ya ma problème oyo après un moment toyoko ka kombo ya Bellevie eza cité pour na bakoli oyo azwaki ya ba artiste comédien il paraît que oyo maman Mélanie bisaki apesa kité mais na ko kandeko na biso Bellevie alobi que maman Mélanie atikala ko tangele ba kombo ya batuté apesa ki juste bakoli opesa ba artiste comédien to ko tia commentaire et belé parce que Bellevie a se présenté déjà na média atindi ba message na yezali na média bozala toujours wana boka intervention ya Bellevie télévision et puis to côté ndambo ya intervention ya maman Mélanie pour nous rejoindre éclaircissement ndenge nini koli et comment ki na maboko ya Bellevie po et kenda ki na maboko ya coquette sasa et puis na intervention ya coquette sasa malgré santé na ye les a bien mais américain peut intervenir concernant ba problème oyo ezoleka na ba réseaux sociaux. Merci beaucoup bo s'abonner mutu alongwate azala na intervention ya Bellevie ezali intervention maman Mélanie ezali et puis intervention ya ndeko na biso coquette sasa. Merci Alpha Miezi derrière merci beaucoup Alpha Miezi père double en direct de Bordeaux na bosanité Mama Rosa Kolobilele en direct de Bordeaux. Merci aussi à Wani Evelyne full option. Merci à vous tous. Beka derrière la caméra, merci. Bonjour maman Mélanie. Maman, avec tous les respects, maman Mélanie, avec le nom de Jésus, je te dis, arrêtez de m'envoyer les textos, les voices, maman. Maman, s'il vous plaît, apprenez à nous respecter. Maman, pour ça, au salut, image Yabato. Vas-y, continue de faire ce que tu es en train de faire, maman. Ne m'appelle plus, ne m'envoie plus ne m'envoie plus le message. Maman Mélanie, on a besoin de zongi sa mémoire nanzela. Maman Mélanie au benganga. Ngai de nature naza mutu na loba makambo te na lekara d'émission te même si on m'insulte. Allez-y m'insulter. Dieu seul sait. Ça je te dis au fond de mon cœur. Maman Mélanie au benganga. Olebi singa bien, olobi belle vie. Natinda na sala colis, natinde la coquette, na komba coquette, mais nazo zwa coquette ité, mais natinde la déjà ba code maramunyoso, nazwa ka coquette ité. Colis natinda ezapo akabola ba veuve na ba orphelin. Ngana biso maman Mélanie. Lokolo tsaki kombo na colis pour na coquette akabola ba veuve na ba orphelin. Ngai na okota na makambo wana te pona ke kabola ba veuve na ba orphelin pesa ka coquette. Pesa ka coquette kabola ba veuve na ba orphelin. Olobi nanga OK. Mais eza deux cartons. Carton moko eza ba veuve na ba orphelin, carton moko eza pona ba artiste. Oh nyosa resepela apone loko na kati. Ngana se sacrifier maman. Otindela mbo a transporter pendant que zolo ba colis hein. Ngana se sacrifier. Nati carburant, nati chauffeur accueilli à qui zoba colis aye nango.
oketa ya zuba koli oya ya kei na o etikala na bureau olobi artiste nyonso na carton na parce que bato bazo biloko carton zaki obe baba boaki ba comment pour tous olobi artiste nyonso o sepela afongo la carton zeloko mama otikala otangela ba komba ya bato yo zotanga na TVT mama nazalaka logique nazalaka honnête na vie elo na lingaka kozala eza kosala honnête na vie kozala na honnêteté nayebi nde bayibaka eloko ya motu te nayebi ndenge baliaka eloko ya motu te nayebi ndenge bakosaka mpona eloko ya motu te nga nazwi carton wana na tie na bureau artiste nyonso aleka wana azwa eloko na kati ya carton mama Mélanie. Tu veux que je cite le nom? Le Turbo apone eloko na carton nazwa, Serge apone eloko na carton nazwa, qui encore Maman Thérèse apone eloko na carton naza, baza un peu moins bele bazwa biloko na kati ya carton wana ba Richard Mukoko esili nga na sololi na yo mama Mélanie nabi mama Mélanie na pesi ba artiste oh non ça lekaki na bureau azoki moi quelque chose ezalaki jour ya gratification na banda osala na décembre na kabolaki biloko na peine na décembre na sala rapport nabi mama c'est bon ba artiste mosusu bazwi moi quelque chose na biloko mosusu etikalaki na kati ya carton eza na sapato ya minene ya ba numéro 52 wana pe eza ya bien te en tout cas bato bazongo te mosusu etikalaki obi ok mama pas de problème esili ngono tosila na wana mama falaki na sasuni à part wana falaki na sasuni falaki na banda kofilme moto video moko mama soka yezozo eloko mpona sepelisa yo opesaki obaki moto amutazo eloko moko moto amutalekaki azoka eloko moko après wana mama esili te eloko nini oza yango na kombo na nga eloko nini bozoluka na nsima ya kombo na nga mama nga asala politiki te naza artiste naza vraiment artiste eloko bolinga po bosali allez-y salut mon nom bible lobi baloba mabe pono mama me bakutola mabe te na bando ozwa bakoli lelo te wanda ota poto non ezaka koli na ote mama j'aime bien être honnête j'aime bien être honnête et juste maman continue avec mon nom et ne m'appelle pas arrête de m'envoyer le voice parce que ma voix c'est aux otinda avant otinda qui a monté tant aussi ba carton ba kabuli ba artiste bazui biloko sikoyo ne oyo sala ma voix sur le ba belle vie mais na loba ki opesa kingandi mais maman so tangela ba komba bato wa sur na ngala pesa ba ngote bato wana nyo so tanga ba komba lozo ningo ko tanga conflit na bango mama ba yeba ni ba bande ko nanga ba artiste na ba yebi comment moi je vis ba yebi comment moi j'évolue ba yebi combien la zala honnête obundisanga na bandeko na ba artiste te ça je te dis sincèrement maman je suis vraiment désolée na vrai en tout cas si on soit voice na nga o tsango en tout cas pesa tsango maman naza vraiment très déçu si réellement pesa que loko yo na bolingo ntambe si réellement carton no sala to pesa ko pour la artiste ba zoa maman c'est que toi tu es en train de faire sur l'internet nzamba monayo je te dis nzamba monayo nga tire roko sauta mais na biso ka eloko moko soki ngai nazoki transport na ngai nakende kozola bakoli mama o nazaki concerné même pas na kati nzamba mona ta transport na wana franchement ki nzamba mona ta transport na wana tai na kati wana na bimisa mbongo na tai carburant otina biloko na njili kuna na kati nakende tina kati pa bazolo ba karto ba bimisa oboy et umela na chance mutama na okezwa ngote na rendre yo service mama nzamba limbiso maman les dieux des orphelins ozoganga na nzamba baveuve wana en tout cas si réellement vraiment ozosala ngo ke nzambe na motema ya bonzambe maman nzamba continue toujours kopambola mais si derrière le carton c'est caché quelque chose maman Dieu est juste en tout cas Dieu est juste selon les canons le baté Bible dit gardez le silence moi l'Éternel je combattrai pour vous maman nautika la olobali kamote la justification est du diable. Na conseil justifié pas mon touté. Nzamba ebi motema langa ebe loni na salaki. Point barre. Merci maman. Combien la sous numéro te continue à avoir voice aux autres de la ngate. Aux autres de la voice pour l'axake. Tant na loba na eboy apotine on a réseaux sociaux. Otika la loba langa ota. Otika la otanga na koma bamba tasi ala ta. Otika la otanga na koma na bangote na pesa bango ezani ni mama oyo. Ezani ni mama. Eza nini yo na kombo belle vie asali yo nini ngale na rendre service mama na sala na kata ba carton na wana ta kombo na ngeza na kuna ta obondeli ngobi
pardon bato nyonso et en plus osenganga merci so ozobosana te ntango nayebi so baartiste moko ngo bazwi biloko obi merci maman en tout cas banda natia carton ewumeli mutu moko taka ndenga service kaka yo nabengaki yo ozwaki telefone nzambe alimbisa o mama je t'envoie voice oyo soki opiblie yango allez-y publier pesa ye biloko wana ye ekosana ekoloba ayekotindelanga message biloko ezalaka su na carton te nasi nabimisa biloko nyonso na kati ya carton omoni sikoyo na bile bakangisaka biloko apesa ye moto ayekozwa ye na telefone ezalaki kaka mwasi adefe pululu moto ayekozwa ye na telefone ayebise kokete kima zoba makambo ezokende mabe ya pesanga ata soki biloko nyonso utiliza na babiloko utiliza meme sa ya moke etikali pesa biloko après quelques jours nde mama nani makambo ole komi koningana mama nani mama de la paix aye kobenga nga mama Mélanie ndenge nini namoni makambo yango te po mama de la paix alobi ke mwasa papa nakopesa mwasa pa susi biloko po biloko wana kabola yakanisaki ele mosusu asapesa ye biloko mais nzoka nde apesa ye biloko te tiengo koma ninga nika abadi kopindisa bamama wana alingi kopesa biloko te akoki koyamba na telefone mabe tu bapesa ni rendez-vous na mwasi ya pululu mwasi ya pululu alobi ne o mais yo adresse ozopesa adresse wana bato bakomaka te wana siko opesaka adresse ni tokutana ta na yo alingi kokutana na motu te tinda ta leki no alingi kotinda leki na ye te aye kokata telefone nde akati telefone bazokoka soki kozwindre te bamama na baye kozwa décision basala émission ngai nalobi ne ngai nabila bamama ngai aza mosika ngai nakoninga te koli monene ndenge wana koketi ngai nayebi koketi te azoka koli ndenge wana atilize kaka koli ndenge non soki bokosala émission po bato naye déjà donc place point wana mpe susu yango mpena tokomi po bato bazokomi kofinga baveve ke bango mpe biloko baza ya bango te eloko nini baya kosala émission point wana nde yango tokomi donc yo moto permetaki bango pesa bango courage wana soki bosala émission basala ngai moto na permetaki yango ngai moto na permetaki yango par rapport ya kokete alobi ke apesa bakoli na baveve nyonso koli kaka mibale etikali oyo baveve bazwaki te ntango bamama wana maser tozana na logique des choses papa Doudou aza icône ya mboka na biso ce n'est pas n'importe qui moto ka papa Doudou eza te ke bamama na bazangi bilamba obe bazangi nini oyo ngai bilamba obe elamba ya blues oyo ngai meni napesi ye yango wana ekokosala boye eloko epesi nga kanda aza na kokete aza na bato na ye bato bakomi kofinga bamama wana ntina niveau bakomi kofinga sans même bayebake bamibali na bango batika bilengo na bamboka na biso wana kutu bato wana kutu kolanda bango te po yo ndenge oza wana okosai kokete makambo te soki kokete soki karton oyo ezalaki ya lokuta jamais kokete alinga ndima meme epa nanga ke nazwaki karton te nga natuni kokete question nana bavoice natuni kokete question kokete est ce que ozo reconnaître ke orecevaki carton moko boye de la part ya mama Mélanie andimi ke oui na recevaki carton kokete andimaki na bato bazofinga na kutu kolanda bango te mama kolanda bango te ngai napesaki nzela mama moko na moko atémoigné po akoselaki bango makambo ke bazwa bakoli yango omoni bamama na bate no ngai nazwi koli te oloba bango te ngai nazwi koli te ekuta akosaki ngaki bamama na bazwa bakoli na bango yango omoni bamama bate mpona kotémoigné ke no bazwa bakoli te siko karton monene ndenge wana mpo nga zoba lokola na lokotaki babiloko awa nakamati na ata kutu kolokota ngo nafuta ye mai ata kolokota na malili okotya carburant mpo ke kolokota ngo siko question mosusu nga na ina tuna mama bato siko misusu nde bazosala mpe émission etuna tozotala mpe bandeko mosusu bazoloba ke pourquoi pas mama Mélanie oyebi kokete aza comédienne kokete aza mpe na mo bayaya na kati ya nini ya milie na bango wana ya théâtre bayaya baza ebele babondo belombe basi baza ebele bebakata banani mpona nini mama Mélanie olie oyebisa bamama na biso baveve baleka mo basala émission il fallait obenga na bayaya oyo baza bayaya epa kokete bamisu mpe baza bamama Chako epa bakokete epa kokete aza mama obengi mama Chako par exemple mama Chako ta situation mona nango a boyeboye lukelanga na solution na problème entre nga na kokete avant otinda bamama wana baleka na télévision place wana nde bandeko bazoloba ki osali erreur osali mabe
na sele rena ndeni na confie ki bosse pas de la paix azana na za triste ya mboka na biso na confie pas ya de la paix de la paix ngeke orange na coquette de la paix pas jouaka ouais tindere ba voice oui ya jouaka ya solo oui na confie ki de la paix take mokolo na confie ki ye pe alobi ke ma Mélanie na kosinele voice na mona orange nai de la paix tuna de la paix benga bana zena téléphone na sale live voice bana de il faut sera gali kambo ko maniwa boté benga ko arrange on a de la paix na mona de la paix ça déjà actrice mne na mboka na biso alors na mona de la paix ok bato ozo mitungisa boyoki réponse à maman Mélanie po bazo ba kwani akontata yi ba maman mikolo te théâtre baso ka bada ko déplacer ay ko balanga makambo ya transport bi ozo e bambara liboso le na benga kayo na tuna ko ke kaka ndenge nini na nini na chaîne na yo on na ngela otati na bon ko déplacement na yo pa ya ba ni le ko se go sengo transport ya na comprendre ka te mbala moko ay ko tindela ngai ayeko tindela ngana nani photo na voice ya mwasa papa dadi azosenga nga merci diko kete ayeko benga ngai après ndaka mwasa papa dadi atele biloko na mesa chaki koli na biloko su pembeni ay kokete ayeko benga ngai alobi na nga mama na oti pa mwasa papa dadi omoni photo nga be na moni photo na voice abi na nga na pesi eli papa na pesi saki na koli oteki na kati ya karton na pesi na konele na biloko ndamu na karton na peste nga ba tukaza baza lukumu deuxième voice na ko za voice ya de la paix ko ezalaki bazalo ko la yaki 9 koli mabetu carton ya munene na tata carton ezalaki na bakoli na kanga na ba scotch na bakombo ya bato na biloko na kati siko ezalaki 8 verse na de la paix za Ophéline siko na ezalaki kwa 9 koli biloko ezalaki en vrac na kati ezalaki biloko ke soki mutu na mungu tazwi bazana bana mutu ko konga biloko la kati mutu ko za seki moko be mibale akoni lipapa azwi biloko la kati ko na ba basket na ba jean ko baza na bana me ba kuri penza oya kokanga penza ya nakaka ki ezalaki niki ma ya mama wana ba blouse ba robe ba kitambala ba fantaisie na kati ndenge ezalaki siko tango ozuka voice de la paix pas tu as seigneur merci na dadi di kambala après si libongo après mutu so abenga ota seigneur merci après mutu so abenga kite bonga na ko penser nga tala mususu ba ko kete ba tournage tout ça ba nango na confiance na ye na bino azo continuer na musuko kabola on ko ba nga azo continuer ko kabola na ba lotinde la ba image na ba lotinde ba image. Ok, à chaque fois, ça va coûter un montant à l'outil de l'image. Majeur. Après, on a cause de la confiance, après, il y a des montants, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont bien inquiétés. C'est comme moi, ça a dit, à Tindela, que ma voix sera passée mon mère. C'est ça qui n'a pas ni. C'est pas janvier, décembre, c'est qui soit janvier. Ezaki na mois de janvier na bosali na corriger sika moko boy l'air coquette azwaki décision au fond la carton na rappeler que coquette ngabi ezana sapato moko na kati kuna soki osepela nango ozwi mais na biloko panzima na soki osepeli pe na bilamba ozwa keke bilamba zango kwa ezalaki carton munene biloko ezalaki ebele ngala autorisé que ngabi pe soko osepela pe na bilamba kuna ozwa kwa ezalaki biloko en vrac ba jean ba robe ba veste biloko ebele na kati biloko no mo yebi carton biso ezaka carton pour 160 munene pedi ya munene moni ezalaki carton pende vimba ya munene donc biloko comme en décembre moi ça dadi na de la paix basi biloko na janvier ok siko depuis janvier on a ti février donc on est qu'à silence coquette pas bien ma souté mutu pas bien ma kota lo ba maman na zu biloko rien mtabenga te coquette pas benga te siko esali ndenge nini yo oya komona ke biloko wana bafefe bazwa te oyebaki yango ndenge nini à partir de janvier là kaboli biloko wana asalaki ba théâtre na bango asalaki ba théâtre ebele asalaki ba théâtre ebele mais azalaki na biloko wana nzoto ba biloko mosusu na nzoto wana ezalaki biloko ya mprake ya carton omoni yaki yango biloko amvaki na carton lokwanga mona autorisaki yenga da il faut azalaki na kati ya carton mais basaki mingi abanda komemamema na kati ya nino wana lokolo ezalaki basaki mpe ezalaki nango amprake yaki osaki mo
ni non ezaki biloko ebele basaki ebele bamapapa banini azolata na théâtre eloko oyo etouche ngai naye komona ke bateatre mosusu asali ya mwasi ya kesho alati elamba moko boye ya orange ya monene mais mabutu su dako mais robe mwana alati zali alati olokwa robe boye ngako mais oyo elamba na tina kati ya koli ya mama kinga siko na mwana ba fantaisie akomona ba fantaisie po ba fantaisie zaki na mbrate ezalaki bakoli niki na kati ya koli ya bato na chelo foulard na chelo robe na chelo ba blouse na chelo ba fantaisie na kati ya kangi scotch so après ekomona susu théâtre mosusu elamba mosusu na tielaki kaka babilambo azolata bilambo ezalaki mpe na bachasse ya bachasse ya sika mpenza ezalaki biloko ezalaki na baprojet na nga mosusu natielaki basaya na ngai na barobe banini natiaki na bachasse na bachasse mpenza ya kokanga ya basika na bakoli ya bango individuel wana apre naye kotala susu nini mosusu bluzu sikoyo namona nango serie sikoyo nabengi coquette azwaka su telefone te abengi coquette azwaka telefone te wana yo moko penza pozo benge penza zo yambo te ngai moko mama ngai moko na bandi obenga nde namoni ka baimage wana 3-4 fois na kati ya bateatre ne babilamba différent oyo natiaki na kati ya banini ya bambalage nabenga ye na normal nabenga ye na whatsapp oketa yambanga na telefone te naye kobenga sikoyo delape lokola delape namona biloko nini te namona kaka atinelaka voice mais moi ça papa dadi namona biloko na naye kobenga delape nde nabengi delape natuki bon na s'excuser na se présenter ngai bonda bwebona bwekoli moko otindelanga voice et tout ça dabi mama delape kolu ozwaka biloni na kata bandi koditenga biloko azwaka ozwaka sak abite nazwa sak itenga mpe ozwa lipapa abite omoni tina ye koprojenga mpe masi akatolimisa lo ya mokolo lokola ozalaka tanza ata na coquette okosaka coquette mpo nazobenge nazozwa ye te nayebi nayebi ndenge bande kozwa ye te bongo bande kosone ube ozobenga hors périmètre cellulaire ni tete ni milu ube ezalaki oleka ndenge mpe ezosone telefone esonaka mayambaka te telefone esonaka ayambaka te mbala moko mama de la paix alobi na ngai lokola obengi osue te ngai nazobenga ye ube nazosalela ye voice omoni mbala moko mama de la paix asalela ye voice areponda te quelques jours après la esende wana sikoyo etindinga sikoyo nazongela bemission oyo asala na babama wana nabandi kozwa sikoyo banimero ya telefone ya baveve nyonso wana le nazwi nimero ya telefone ya baveve nabandi kobenga baveve wana ke nga na se présenter na s'excuser ke mangai mama kingani na timula biloko limo na décembre bozwa oyo alobi te babengaka nga kutu nana alobaki ke akobenga nga mais azwa te mosusu alobi te nga abenganga te oyo alobi après nsima naye kobenga coquette napesi bango nimero ya coquette nabi te kobenga ye aza na bakoli na bino siko apartir baveve bakomaki kobenga coquette nga naye kobenga coquette tout suite keko atazwinga nayebi se boni koto te obien mama ngabi tokomi wapi na niveau bakoli alobi nanga te mama bakoli nyonso ayebaki te nga nabengi baveve abi mama bakoli nyonso nasinaka bona etikali kaka deveve bavoice oyo nyonso na direct mpe ezali na bavoice na direct enregistraki ete na direct ya wi na normal na bengi po bande kobenga nga te enregistra ete mama mamelani enregistraka ete yaya obi bana wana eloko naye koremarke bana na baza mayele na ndenge ifo enregistraka biloko bongo atuka lelo na poto bandeko na ngai nyonso ekoma ifo enregistre eza mabe wi meta baka ya boye moto aza na shwa te babiloko ya ndenge wana ifo enregistre mpo ozala bapreve na yo alobi na ngai biloko nyonso na sili na kabola etele kaka deveve adeveve ya likambo te baveve sikoyo bakomi kobenga ye le baveve bakomi kobenga ye ngai abengi veve ya sans souci veve ya sans souci abengi ye mbala moko ye alobi na yo biloko na bino ezali apesa adresse aye kopesa ye adresse akei apesaki ye adresse yango te apres ser wana ye kobenga nga adresse ezwi yango te papa ser wana mama mado akaboli sikoyo adresse wana azwaki ka koketi na baveve nyonso bake ozwa biloko ok bakezwa moto na motu yake dozwa koli na ye apres baveve mibale mosa papa chef abengi ngai ke jebe ake na adresse wana motu te ngai naye kobenga coquette le nabengi coquette ayambinga ngabi yaya badresse opesi baveve badresse wana bato bazozwa te bayebi adresse wana te okokotindela nga adresse
aye atindeli nga adresse yango nga natindeli baveve baveve siko mama kosa papa shobeli te mama kasi adresse yango na yango wana mama do apesi biso mpona balobi bayebi koketi te donc kokete na biso toyebi star na biso ya mboka kokete na poto asa assistant tshata bayebi ye te na adresse wana ezalaki ye te azalaki na adresse wana te après sikoyo nga naye kobenga kokete le na balobi ya kokete ayambanga so na telefone te naye kosalela ye voice le nasaleli ye voice nabi naye kokete mama de la paix moto asaleli nga voice alobi nanga mamelani kokete azobela nabaza nakotindela mpe babiloko yango nyonso wana abi nanga mamelani kokete azobela tinda mamado akende kozwa biloko po akabola baveve Mamelani, on va l'excuser, on a le cas on a une question. S'il vous plaît, tu aimez vidéo, tu sais bien, tu partager, tu aimez vidéo, comme Mamelani, Azoloba, pour pas condamner, Boyo Kaye, vraiment, Azoloba. Mamelani, si vous avez un peu sola, voilà, ils ont un moini, ils ont quand? Ils ont février, ok. Ils ont février. Continuez là. Continuez. Déjà, Coli déjà ça soit déjà depuis décembre. On a quoi agir quand la bilamba on a là qui a ma maman là. La théâtre. D'abord février la février Continuez longtemps va faire va comme benga les bavés va comme benga après avec koyebisa nani maman de la babi qui coquette azobela. Nga na ko benga coquette azwinga na telefone te azwanga na telefone te dasale voice ngabi coquette lokola yo za maladi kangisa biloko wana karton biloko nyonso na karton mama mada akozwa po kabola baveve po bazokoka kojoindre te bazokoka kojoindre te adresse wana yango te mama mosusu wana benga na ezalaka mokolo mbula ezalaki makasi wasa bapage ya telefone ngabi ke kangisa biloko wana opesa mama mado akabolela baveve après wana bamama mosusu babengaka réaction te naye kotindela susu naye tindele voice ngabi kokete yo ebaki nga te na bolingwa nzambe nga naza veve jwa biloko wana pesa baveve babiloko na bango mbala moko bamama oyo bazobenga ye nyonso bazwa ye te moto aye kozwa ye kaka ezalaki nani mwasa bamutani praye defe kululu aye koloba na ye sikoyo baveve sikoyo bakomi osangana sikoyo olobi na bato te biloko si bapesa bango biloko bato bazwi te swata motoka mwasa papa sans souci premier jour bazwi kokete mwana mayela nga osani nga ozwa biloko nzanga opesa biloko wana anga kopesa mwasa papa sans souci biloko